D'autant à mon équipe, il y a un grand frère Dadi. Malgré ça, il y a un beau terminé de mon côté. Et puis, il y a Yaki. Dans mon été, à l'écoute de Mazela, en termes de réaction, il y a un grand anime. Et pas une aïe. Bon, à mon Yaki, naïe. À ce quand même acte, c'est que la matanga. Donc, il y a une pour la matanga, pas très grand. À mon gars, oui, Dadi, il y a pas un Yaki total. Mais dans Chombo, dans Giringiri. C'était en 2018. Vous comprenez? Dadi a allé qui n'a pas. On a dit qu'il faut faire. Dada a bien à 5h du matin. Et là, on était en train de faire des choses. Vous comprenez? C'est la vie. Dadi a Tikabana. A Tikabana. Bango Mokobana. Babendana. Vous êtes en Urbanie. Azun Zila a Kinga. Balakiwana. So, on a landé. Yaka. Non? Yem Taroé Bakay. Il faut la télé. Ma pas monique. Ah. Vieille à Dadi. Ne pas Yebi. A Yepo Dadi. Mais quand on a bien à 5h du matin. Comment? Tu es la tête. Tu es humanité. Il a qualité ni te vote dans la côte de l'année. Et ben là, moi, on a confié à Makabutu. Pour mon tout, bisous dans la pote, on te laisse à Moutadati. Pour ta personne, tu es frère de Moutadati dans la vie naïe. Vous n'avez pas gagné dans la vie naïe. Le monde est de l'on a, naïe pour la dernière pour la Gisèle, en tout cas, après moi aussi. Non, le billet, le comment il y a bien, mais le côté de la bino, na mboka la biso, vous êtes de trop. Azalaki wana tonga moni batu akimi ezalaka te vie dadi tia kufi to ebi makamtunde ngeleka biso ngai loko esala nga pasti nazoloba mobala kufi alali awa comment yo komola batu bazoya baetu batala mobala no ba filmer okende kokima donc oze loko te toloba so yaki pona ni yako sala nini eloko touche ngai biso tomoni mama eni tumba azawana so kozola nga eni tumba ye wana eni tumbaza côté wana aye délégation eni bango tout yo baye awa bazolela nani dadi bikamba la balali wana siko yoko ye awa okima na ndenge nini eza jour ba mo oto ya kabiso tuko bongisa place ango so okima na ndenge nini mama okima na ndenge nini en tout cas na regretter vraiment na regretter makasi mais moi senga poto na eni tumba la grande azawana atiki mobile nete e bandeli tisuka tozana ye azawana telemi wana so yo atakozwa ta Boza qui tourne dès que on se passe ba maman banana et pour abala pe mutu moko te dali pe akene pe na commune moko te apesa pe mbongo pe
vraiment par rapport à Bolinga qui est Ah oui, ça. Dès que tu regardes qu'ils ont ils ont vraiment bon. Bah ça qui on voit ça qui nous ça bien. Donc ils ont bien. Bah ça on a bah normalement quoi bien. Ce collier en appelle sous. Tout ce que l'on met rêvé parce que ce pas pas Komboli donc les qui émotionné sous biso à Komboli au moni bino moko à tsaki pena télé moniere elle est flair donc ça bien. Voilà, ça c'est bien. Alors événement ni les gars pour biso justement tous kota te ki babi kuna maman et Nina Gisèle beaucoup tani kutu balinge za la kutu te donc oyazo longa oyazo kota donc voilà. Nazaki vraiment na moni na miso na ngai eza vraiment passe pe mawa bombande ya susu te dadi sa kufa na ya sakinda pe mana kimia debite za nini pourquoi Gisèle asali bongo tokotoli mutu te mais tozo kota tumeki juste Gisèle a telemi juste pembeni ya tombe awa daki de 3 personnes donc ato amonika apesi to koma kamba amuku ya déplacer esali mabe makasi. Il fallait qu'à Zalana biso ensemble comme ça ngesa bien pourquoi ça dit bon pourquoi réagir bon pourquoi tu comprends dans mon petit alors faut que tout na yemoko pourquoi réagir ça qui bon mais pourquoi pas quoi associer pe na niveau déjà ndako avant que boya la route ensemble ouais maman mais avec au courant que le jour ya ba batala kaba oui ayeba ki onke eni pa oya pa ozala ye lokwa ya lobakazaka mo sa liboso ko sa ya vous avez un moment kanisi bien peut-être na habité mais il y a qui programme le qui za bongo mais quand le acte ça ça m'a bien ma case ba ba miri ah mais pourquoi akinda ki ozo ki manini akimi eni akimi nani parce que dadia ki papa bana bango isa kinda au ki manani fait que té maza tous ensemble tout ça na mbote mais ma mère rêve nga mon avait mère rêve mais moni bimisi mamoko ça bien té c'est mamoko c'est pas hein, donc ils a passé. Voilà. Na liloba na bandeko ba tout ça mimom ke na acte aussi na ba fan balinga ki dadi Kambala en tout cas liloba nga ezali kaka ba fan na ya o balinga ki dadi Kambala vraiment na yebi ke bo mona ja ba image lo esalami pesa bien te mais tout photo bosana na biso yango to yeki rendre hommage kotala eli susu akenda tika biso yango wana to yeki kotala dadi ya jour ba oui vraiment ba fan dadi nyoso to bono linga dadi boko ninga ko linga ta ku fana ya sakenda mais boko ninga ko linga pa ba œuvre na eza toujours lelo botala yango misala na yabi artiste ku faraté donc misala na eza la boko toujours ko soutenir misala na ye po misala ndenge zo ki elisa bana na ye ba œuvre na nimtu esa ki bana lelo bazala pe bien donc il bosse kaka toujours pene na dadi di Kambala. Voilà ndeko bomoni apesi mokongo awa azotala Pierre Tombalia dadi di Kambala ezali bongo maman eni donc eni tumba yeyo apesi biso mokongo donc bomoni déjà Tom ya papa na biso dadi di Kambala donc botama le 23 janvier 1970 OK voilà à Koufi le 11 février 2020 voilà donc tous appelés pour moi pape donc il y a des voilà les gars mayas tomonio déjà en nécropole kaka ndenge prometaki biso ozala biso pour que olela encore de konayo leki na dadi di Kambala tomonio sali geste et ya kotika même oyo tobengaka moniere et c'est le nom ndenge ni juste ko moni sous Pierre Tombalia leki na dadi. Bon en tout cas au baki liboso mona ni maya misne bimaki pour les naki pour na quantité dadi bon il y avait des problèmes ndenge veste yaka et bien daki moi ba zizani mais lokola ye moko petit ata moko kisi ya nyonso penza mais moko kisi asenga ke lokango ti asimba ke lokango la taka mais santai wana daki avaba kunda ba boya cercle nini plutôt veste na yo ba compliqué ba zu mususu et simbité ba ozaka ya grand mayas ouais pour senga kango oni dikamba senga ka vous comprenez ya za leki nanga ata moni ndeko za te bobota mama mota moko dadi c'est mon petit frère vraiment donc ce qui les long na za nga kumu avant ye avant dadi ba théâtre mais poko mo penze bi manakati ba théâtre na bango makambo te petit dadi kitambala petit mbata siala vous comprenez lava wana ba petit mabele vous comprenez alors petit pena za yiki nga soki na ye maya liboso na mela na kaliti géria telemi ayi to tambola biso 3 donc maya liboso nga na komela dadi petit lelo mutunda na sombela nga eloko tini ti dadi so na ye na no vie yoko benga na te tela na somba omona ya somba biana ba diabolo bongo te omona donc c'est mon petit vous comprenez
donc yango moni ke lokola nga na yaki mokolo ya matanga madame azalaki te esengaki fo madame amona aya kotela semeke ne fleur na moniere makabanga yango te moniere pe uti ya mikili. Mais pourquoi penser à retirer moniere le réseau belé? Non petit na pesa déjà costume. Bon siko na moni sapatu tala kaka. Balingaki moniere trop. Ozomona na kanisa ki yango ke fona ele moniere. Moniere na yeto tuna costume ba onto. Yango lisusu moniere tala moniere. Petit na ngai. Alela ka moniere ozomona. Donc malgré na habité sur okende wapi mais l'essentiel na molimo sa zo yango. Donc yango to yela ki petit. Bien salami awa okoloba nini? Kumu yo tango zo kota. Les gars mayas beaucoup na enitumba. Bon na bana na question oyo. Pourquoi pas ko sangisa bango mibalo ya na bango nzela moko awa na nécropole ke oyo kaka na enitumba na. Bon omoni ba poussa na moto alingi yo. Déjà moi c'est Dadi nani Gisèle. Bon koloba pena ko yeba na ebiete. Ko Dadi a présenté nga yete nga pena ebiete na pena ebiete. Nga na yeba ki moi c'est Dadi nani Titi mama na badati. Pour Titi Dadi bata ba petit nanga Titi petit nanga. Quand même le pas to fanda était pas famille ba Titi. Vous comprenez? Neba ki Dadi neba ki Titi. Bon Dadi nenga ba na otuna Dadi Alexandre ndako na ite. Ndako Dadi nga ne ba ndako Dadi ite. Dadi za ile nga eni na flat. Vous comprenez? Il y avait un jour et ben vezaki famille ya ba Dadi na Njombo petit oki ba kofela ki ba famille na ba openda. To vandi Dadi aye. Oh to moni ka Dadi afa na tem na moto mo apembe. Mais tango yo yebiki wana grand femme ba na ngosa nini? Fa osaliwe ngati. Tinga be Dadi yaka Dadi nga Dadi. Mais then ote moto nga yo ka ne so nga Dadi menga za vena yo. Moto no pa yanga fo ti Dadi abenga na makati kutu ngana pezi mboto ngena madame buka pezi mboto te. Na mona dia tributaire mais comment moi si abiso azo sala bloka bo nem tu comportement et caractère na ye. Vous mona. Alors be lokola pe na yebi adresse ne position na été donc na denga ma bete. Alors nde to yaki boy. Quand même bon, erreur wana ba excuser mtu amoni ko to luka ki yete non. Vous comprenez? Pour exemple to yaki to contacter en na bengi ghost. Nepsi ghost. Na reketo to ta famille Dadi mona moni ate. Ngala benga ki ghost. Nepsi ghost na ye pour la reconnaissance madame aye atia fleur na moniere to yenango. Ghost eti na flat bonaki ba image ghost alobaki makamunyo surtout. Alors les to ye ghost accueillir alobi aoya. Bon ngala bi ghost ngala bi yebita famille. Donc famille y compris ba Gisèle. Na bana. Ghost azali le ki ya Dadi propre. Dati pa monania. Ouais, ngana yebita na ghost po Dati aza sima ghost. Dati aza mwana. Nepsi ghost akene ko rassembler ba tunyo surtout. Na bi bongo na luebis. Bis eza wana poke na libote ko tabatutu ba ya to silipte moi un verre moi loko ndenge zalaka. Po na ma na vie privée na ngana yekipe makaba Dadi. Vous comprenez? Mais na désarroi au salami awa to zela nini ya mabe po na bi ba commentaire mabe ezala grand mayas na mame ve bango ndem ba créer désarroi oyo. Koloba déjà ni na bandi ba tala biso po to bige o fingama ba koloba mabe yom to créer désarroi. To biso to fingama to ki parate. Vous comprenez? Biso to za ba chelo ba papa o mbati. Ba papa yema ba kofi banani ba moyizi mbiye ba mai kalamba biso to za ba tuwana. To za ngaka mona biso ngwana to ndima na biso ngo bafinga mais to za ba mungu wa. To comprendre? Ngana yeko luka likama beti. Ngana yepo madame acha fleur na muniere. To ya pe biso moko. To ye awa to ye to petit combo to koti pe to tie. Mais to contacter famille. Ba monaki be mission. To contacter les qui na ye propre yo ya tata moko mama moko. Ayepe o ya yebi nga pela sala ikati na yebi ke moko to na bengi ekuti to zo ya. Abina nga vie to zo ya to kokoma na ba 11h. Na yebi taki eni, yebi sa Dati. Na yebi te eni yakao. Pour makambo tout faut chango na be preuve tangible. Vous comprenez? Dati aza mwana na koboka iti. C'est ma fille. Titi le kinanga, Dadi le kinanga na koboka ye pour nini. Eni yeyo. Na bina eni na lobaki na ghost bolu kinanga Dati aya lokola nga na koya ba Julia bana ba ya ke papa pe aye ko sala likambo. Bon, na moni réaction mo te sikubora sani. Na éviter zo mo na ko beza ko affirmation na yo pe et ça la biso bien. Est-ce que c'est vrai
abenga biso dati na nzoso na bia za pa ma lokolo soki lokolo evimbi o alobi yango okola sabanga image ya photo atindi oui naza image preuve tangible lakisa image bazo yango on moto ya moto aza moto ayebaka ye mingi donc ti adepose seka yebi ye bien ayebi ke dadi alingaki yango nayebi se kuti bakoyibanga bia te bayibi ese eloko te ce qui importe asali sine kobota na bino Gisèle Kokenda nayebi te est-ce que amonaki bino te par rapport acte de logi daya bandeko bazolobi déjà moke mais pour en finir tolingi fumu asisa nango pour que tokabana na biso ligama moto nyonso akufa na mokili moto nyonso akotikala te moto akufa donc ntango amonaki ke ngai naza grand frère adadi malgré aza ya na botamini libu moko te ayebi ke nayaki na ntango amoni te alingaki kotelema azela ata moto réaction na ngai nga ozala nini epai na ye bon namoni yake na ye asalaka meme acte aseki na matanga donc ayebi ndenga te mpo na matanga mpo asalaki yango amoni nga widi adi aye mpe na ngai ye atelemi azotala mais na nchombo na ngiringiri c'était en 2018 vous comprenez dadi ataleki na nga naloba ngo na ndengaki vantar te dadi akobenga ba 5h du matin elongo ete yanga na dai tora jaki kaleson omoni nde nasala boye eza kotikala géri yeyo natai na yo we mais toyoki kape prete dadi eloko ekufa epai na ngai ezalaki te dadi ayaki leki na nga donc makila na ngai donc nayebi te nini nakoloba donc ti lelo nakanisaka dadi omoni nga na daya mosala nzambe nakotema baplace boye te mais so na ndimi eza mpona peti na nga dadi donc eza ye leki na nga yo na telemi oyo akomona mabe nga nazwa baproblème quand même mpona makambo ya verse dadi c'était trop dire pour moi vous comprenez mais eleka ozomona donc ifan eloko ya grave ndenge Gisèle akei nga lelo so babengi ngai que mwana dadi to eloko boto ni ona quand même to so la kaso pembe oyo balobi oyo aputani pembe na yo simba ye oyo aputani pembe to osala nini vous comprenez c'est la vie dadi atika bana atika bato bango moko bana babendana boto na loba nini bona oza reconnaissant na oyo azobenga nga compare za reconnaissant na dadi oyo asala epai na ngai vous comprenez alors siko na loba ni place na ye to ye azwi nzela akenga balakisaka ko ye wana so ngana landa yeke yaka non ye mutu akoyebaka ifala telema mpo amoni ke vie ya dadi oyo azazala ne pa yebi aye mpo dadi mikoto azobenga nga na mbetu na 5h du matin kumu tokoloba te nini mais nazala pane wana Gisèle kutu ye alali awo moi compte à rendre vis-à-vis ya ye ya ye Gisèle ese nazapena kotarandra na mwasa pete na preminin tosoyola te toyebani te elakalikilaka ye te ni te tokozala kotaranda nini bon vite fait pour ne pas créer de polémique bacomédien bayaki awa avant koya kotya Pierre Tombal ona si otalaka ngo na poto nayaki na verse mpo nalekaki nde naleki boye na télévision nabiki naye na verse ya petit na nga dadi ozo comprendre nazwaki baproblème comme mpe nde nazoloba boye nazwaka baproblème vous comprenez? Papa. Mon angati. Vous comprenez ndengeza? Ndengeza wana. Vous comprenez? Biso ti ebana bo mwana ko finga makabutu. Po mutu biso ta poto mtelesa mutazati. Mutapeza mutu infratati mutaza na vina yi. Vous comprenez na tina vina ngai. Monde zelona ngai po na ndengena lo po na Gisèle en tout cas après monter. Vous comprenez? Aza mocha dadi. Soko lelo aza likambo abenga kumu. Promesati. Na promesa na iti. Mais na lobango clé dadi alakisanga yiti o mwata za koya pa ingana vandi ne muzo amelishi ameli eloko alali dadi azoka to maka na komona eni ngana utula dadi abine mwata ngana yeli yeyo ngada na ba fe bosembo na tika ya alali yao d'accord zo pe bosembo lobama na sima ka bible na ba vérité so ki dadi alakisanga Gisèle to ne banganda kwa jilo na kiniti leo na ke luka Gisèle mamtolo ba kanisa mabe bon rapidement il y a polémique té so izaki ba comédie pona mona yo l'autre fois bo sali programme makaya zaki on ntsaka la zaki na bato dadi kitamba na miso mère ba solution il nous a promis que bakozala aujourd'hui en grande surprise ba se présenter té on dirait ça diaboté à ba comédien ba se pe na acte yo salité non ba mingi té na bengi ba obikira tongo lekaki makasi moni ba il faut 10 heures voilà bon ngale ba programme bino ati tongo ngale ki tongo na iwana ba biono fonze la biloko mwande ngona balongo na tui Johnny abina nga akena no RTNC ela fala ya makaya bengi bazala dona minute yo bazala isika to kutana.
Oh, bon, on a bien dit qui. Après avoir organisé le moment, moi, comme là, Ezali. Zizal pas allé qui nayo. Au cas où tant que l'on a cimetière, tu vas en ndaku, place au couvent d'awana, pour nga bena ozala. Au lugi numéro na ye, les qui n'anga Zizal. Problème nini, au beta nga karata ou dada azalaka, les lopel isusu, au salindenge na sepel na ngoti. Problème nini. Azam mutu ba pe makanisme na mutu mana ete. Yo ozam mutu na nzambe. Na ebite suna bumabe. Non, lobby est loko moya bien, mais loko dans la bino awa na mboka la biso yo vous êtes trop orgueilleux. Vous en prenez mututu alingi ba mona ye yaza. Ya moni to comment ko se retirer pour le balobino bien nini yango abenga kinga ti nga za papa. Nga za papa. C'est ça. Soki ya za mwana dadi peso na landi bien pa na kata mwana. Na mwana to ko ta différence à 3 ans 4 ans. Nga za papa. Soka yeba kiki moi nende mtu anda kule mtu pe amelaka ta mwa jina koma papa wana. C'est ça. Ngana kanga portité. Na kanga portité. Donc yé, donc de toi le ko pe nga papa papi, yo yé ndenge ni bana no batalia nga ko boka ye. Na boya moni il y avait beaucoup qui est passé à son moni que ko passé Pierre. So na ekité pour na boya ki ba problème. Polémique li sous moni et comment yebo nde na bibo eza sous problème ikulanga ebele tina ba église en bebele. Voilà, il va la bande de la biso va ba fan ya Dadi Kambala. Un mot aussi dans les sous na ba comédie ba la biso à ce moment pour que to kabana numéro de téléphone pe la mien na ba tumusu ba ko pesa su idée mon sous ya ko sala prochainement pour na o etali bongo Dadi Kambala. Non, Monique nzambe na nguya pambola moto nyonso surtout na oya kolanda biso na OP aye ko participer na oya ko tesika tukozala atwanga porte ki fermete pour nebisa ki Serge na ebisa ki Alain na ebisa ki nani Makaya Johnny de la ebisa ki bato ba ko yebisa ba comédien nyonso surtout ma vioke la yebi na ebisa ki petit batana na ebisa ki bango Makaya ba yebi otala ki batana interview na yebisi na yebi nga ko yana bango awa. Ça ne me dit pas que ce qui est choquant. Non. Pour moi, l'essentiel, na mon appel sur le petit nangate, na ye moi tu nangaye, tu es frère na bitu na moniere abu, oya, oyate, je suis pas là. Oloba te, ofinga te, je suis pas, je reste toujours ngakaka. Merci Koumou. Tolandi, un mot. Donc, il met à ça plus témoignage pour andouer à la peine de lancer Dadi Kambala. Moi, témoignage juste pour 2 minutes. Chaque jour, il y a tout moment donc à Koroloba. Voilà. Mettre un mot par rapport à Ndego Dadi Kambala, c'est présenté. Te ngai kombo gérer Tumba. Mais na ba témoignage belé pour na ye. Au minute il y a une Tumba net il y a une Tumba. Te ezaka ba côté na biso kasa ba Tumba bazara trop. Ouais. Donc tozaki na ye azali leader nga ndo benga leader ndo benga champion. Donc partout on tambola ngai ye na vie. Donc ya mingi o lobeza te po ezali choc. Pesa sous choc pour na ye sous penga pe na zalaka te mais na ye sous awa. Donc azali mutu malamu pona pembe na biso. Ndeto ando ensemble. Voilà, tous les artistes par rapport à bon merci. Surtout que Dadi l'âge flair donc voilà. Merci en tout cas Ndani Josara pire petit ya Dadi Kambala ya Tongo ya groupe Tapis Rouge na Papa Nsakala te na sepela keso botuni ke ndenge ni Papa Nsakala ba été ba makaya ba été alors to sala programme depuis lobby et ça est prévu to kutana lelo na 7h Papa Nsakala loba bengi na Tongo to kutana ba 7h biso to komi 7h to na 7h boye to kutana na place des artistes wana. Alors tant que commis wana papa Nsakala basala gité boye à côté qui na po yazala travailler à sala kana RTNC à côté qui po sala nani émission na ye ya tongo na radio soka sisi ay correction de biso mais fika ye to bi que soto sisi to zondi papa Nsakala zali et puis vie makaya souci dem yé sous contre-état ba retard soto zongi to zokuta na bango. Le programme ça m'a bien fait tout ça là qui est tout vu que bazati allo biso ba shida to ye. OK c'est bon. Voilà, merci papa Josa. Pour muto obino bobaki déjà ko wela déjà kufi déjà ke ina eni tumba mais to ebité to moli pe bande ko baza awa ba ko intervenir parce que ba sengi biso pena micro mère fi ba loba pour bango be bazate réaction ezo seulement bango bazala ki ndeko nanga komona
Comme on a Monica la perle et Bologna, nasengi bino merci pour la parole. En tout cas, les lotos a pour la vie na biso artiste Dadi di Kambala. Mais toye a wato comme arriver na biso totala. Bon, il paraît. Maman Zizel. Azala ki wana tonga moni batu akimi. Ezala rate. Vie Dadi tia kufi to ebi maram tundenge leka. Biso ngai loko esala nga pasti na zoloba. Mobala kufi alali awa. Comment yo komona batu bazoya ba etu batala mobala no ba filmer okendo kokima. Donc oze loko teto loba. So yaki pona ni yako sala nini? Eloko touche ngai. Biso tomoni mama eni tumba azawana. So rozolanga eni tumba ye wana. Eni tumba za côté wana. Aye délégation eni bango tout yo baye awa. Bazolela nani? Dadi di Kambala valali wana. So yoko ye awa okima na ndenge nini? Eza jour ba mo oto ya kabiso tuko bongisa place ango. So okima na ndenge nini mama? Okima na ndenge nini? En tout cas, na regretté vraiment, na regretté ma casse. Mais moi c'est un pote tozana eni tumba la grande. Azawana atiki mobile nete e baneliti suka tozana ye azawana telemi wana. So yo atakozwata. Boeza kitoko te take ba ono basa ba mama bana na e po abala pe mutu moko te dali pe akene pe na commune moko te apesa pe mbongo pe. Tolo da fa pe tolo ba mo ki songu so be photo to sala pe. Et que ba ono basa ba mama bana conseil no kopesa bango po si na eta oyo mo we ya na kati kuna kufi bango ba ko panza ba ko bendana et que yo osape ke fan na Dadi di Kambala po oye a pe oye bi yo te donc oye ka lo ka fan donc pesa no conseil na ko pesa mingi eza na Gisèle mobali azalaki na bino mibale abali mutu te aboti no bana aboti na eni tumba bana mibale oto yebi mibali ba vrai jo Olivier Dadi di Kambala, Rami Dadi di Kambala, bazawana. Vous comprenez? Donc, bazou a totika, nzoto yo, tozabwe. Ponga na lo po mo langai. Loso na kufi na kozala kande bango na so landani awa. Vous comprenez? Donc, tika kizua, koza complexité. O ça les a complexe bangisi yo. Po moni ke muto bakiti awa okimi. Bongo eza mabe. Mais maman, na osenga no merci vraiment pour la eni tumba la grande. Ngala yeba na ngai ete toye awa to landi mais totali ke réaction eni aza bonne aza bien vraiment azo ela mobali na ye est-ce que oyo sali to loba nini eni vraiment cher ami internaute fidèle internaute vous comprendre kaka makambo zo kene moi mbutu papa mambo etali ndeko ya koloba to moni yo pe oza fan ya Dadi di Kambala oza vraiment fan na ye réaction ya moi si ya Dadi mususu wana par rapport ya makambo o tikoleka oyo moni penza okoloba nini mingi yo loba ezate conseil kana repesa bana baza kati ba réaction boeza propre te dangelo baba na ba rose vande sika mote c'est que bana azam agosangisa bana ya mama ni na bana ete parce que ki bombandezaka ti yo malgré mo bala kufa eza sens te fo abangi pete ke bapa ya ba ye ba uti poto ba kotela mobali o azaki mobali na ye donc abangi yango te donc po donc abude na bapa ya wana asimizela ke vraiment na soni art na vraiment et toucher biso nyonso donc ameka un peu ko soigner comportement pour bana baza kati fo ayebango ya mukuse bolo bate to lo ba mukuse action. Alors, tu es dans la bande de la biso, bazala pe le coup la biso, sauf que souvent sur batiki biso, tu as la tendance il y a comme ça na bango. Et alors quand on visiter bango vraiment et ça là vraiment bien. Alors ce que nous bon que notre botali côté to zala qui bon na ke batu biso sur ba écouta là artiste compétent Dadi di Kambala. Alors maman on représentait nos bateaux bazala on représentait bateau bemi et puis on fait ça quand même bilo des fois ce qu'on va dire dans la que nous on y comme quand ça va trop ba bon souvenir ni au quand ça va trop dans la surtout banzema bande koyemba sona yoki koyemba ngani na video saka bando yemba banzela bando yoka manzema na video en tout cas comment on sala kanga na mona kalova na mona to banzema bende ndo yemba ngo na sentiment na ye na kopanza maboko na ye to lo ba
Moi, on a un messie à tout le monde. Papa, on a un comprend les balles. Ok. Papa, à Ozonga, mon bébé, papa, tu peux présenter, tu sais? Oh, bande Koranga, papa. Bébé, tu peux faire ça deuxième heure, lobby. Combo de thé gras, bien de thé gras. Ok, ouais, il y a ça mon bail, le lobby combo. Aldor, thé gras. Ok. Parce que vous avez thé gras, vous avez thé gras dans les longueurs d'adi. C'est comme moi, la question que je vais poser, c'est qu'à coller, on a fait mon nez le papa, mais sinon, quand tu figure déjà l'oni. Alors, maman, tu as chuté la biso, moi de la fin, la bafane a dadinho sur la biso, la diaspora tout bon, la maman nyo sur Bali d'Arabino, ça va faire ma comédie. Et là, on a aussi un bateau nyo sur Bali ici, un bateau batika, papa atisha motomètre kengo en tout cas papa on est sur le temps bino nyonso en tout cas la pesi bino merci na nyonso kosala pe bolomba te bokontinaka kosala en tout cas na pesi merci na baye nyonso na ona bosani kombo na bosani te pe bosana kata motema c'est sur la famille de Katou, Bambou, Somégé, Voisine, Don, Cécile, So make na ninga kiwa mingi dadi. Lelo nga mere peso kombo na ngesala makasi ya dadi. Ah, na ozo osuti. Mondi mone pe mala kinya dadi. Merci. Zamba pesa nzamba zu. Dadi. Mondi mone pe kinya. Ouais ça que. Pas tout ça. Stéphane est là, regardez. Stéphane est là, regardez. Voilà, vous savez, il y a des camarades qui viennent libérer. C'est molli. C'est mec n'a pas d'adi. On a dit au kaka. Continue linga mingi ya moniere. Na tika lo soma na boto na eno. Eh. On est pas na kinga. Anto.